Aye, mama oyo ayebi kofana na bana, mama malamu, tala evandeli na ye, mwasi ya motema pembe maboko pembe, la reine Nzinga, mama oyo ayebi kosolola. Balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso, soki o raté etali yo o na yokaki te, o na monaki te, tala ye wana mama kitoko evandeli malamu, la reine Nzinga. Bandeko na biso nzamba pambola biso po napesi mbote lisu na libota nyonso komona eloko ya bozo salama eza po ete ya biso tala ndenge mwana popi azolela na mai ya miso ezokita abanda ekolela banda kala tosombaki kaka motu ya mwana popi ndeka tozalaka po peut-être totia mwa bakabelu na biso mwa bachapeau na biso baperuka na biso pendant que tosombaki yango tobondeli mpo nango efeke totia babilo na biso eye pendant que tozosambela naye kotrouve esprit moko ya mabe na kati tozoyebisa yango ebima kobenga nango alingi na ye te alobi aza na mission na ye oyo ye akotelaki na mutu ya mwana popi oyo alors lokola boyaki kobima totiki ye mpe mais na maloba moko etanke mosala nzambe nalobaki nalobi ngai nasombi mwana popi nasombi mutu ya mwana popi nasombi mutu te nakobwaka yo mpe te lokola yo boyi kobima tokontinue bongo mais maloba na yo yango nde tozokanga loko boyi kobima nga mpe na bloqué yo par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth obima te lokola banda nayebisaki akobima te je pense tosali ba 2 semaines yango oyo natia ye mpe kaka na chambre nga nalalaka nalobaki nasombaki mwana popi okozala mwana popi lokola boyi kobima na nzoto oyo tokozala yo nanga kaka bongo me nga mpe nakoutilize kaka motu oponga nayebi eza mwana popi de repente lelo na ntongo nabimi na ya kozonga nakuti yango azolela je pense bozomona mai miso ezokontinue kokita ntina se azolela seke eza conseil koloba na bandeko na biso ke eloko nyonso kosomba ifo bondelaka babiloko oyo ekreele bato baproblème ebele na vie moto amoniki asombi na ye ka motu oyo mpo autilize yango mpo asalela baperika na ye mpo asalela makambo na aza nango mposa me nzoka te eloko sombi eza na baesprit oyo eza kati nango omona moto azalaka sérieuse akomobulu moto mosu abandaki kozwa bandoto azwaka esu bandoto te moto azalaki na faso azobanga nzambe moto ayokoka esu kobanga nzambe te eza cause biloko mosusu tozosomba nde ezobebisa vie ya bato banda ekolela ntongo ti sikoyo bozomona mai miso ndenge ezokita ezokontinue kotonda ye azobimisa mai miso nayebi te tokokoloba nini mpo na ka oyo ezaka mpona oteya biso ke eloko kosomba luka osambelaka mpo nango mpe bavéritable chrétien tocomprendre ke toza na nzambe oyo aza le tout puissant apesi biso kapasité mpe bokonzi ya kokanga mpe ya kofungola seke ntango tokangaki ye abima aboyi kobima nalobi lokola yo moko olobi obima te nga mpe nazobloke yo par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth seke puissance ya kombo ya Yesu nde bloke ye amoni sikoyo akomi étouffé azokoka lisu te ndo bomoni azobimisa mai miso oyo seke ezolakisa ke ntango bible elobaka ke nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé ezalaka baventure te tozalaka bavainqueur tala mongunya ndenge azolela eza grave komona ti mwana popi boye azobimisa mai ya miso elokola mutu seke eza grave mai ya miso ezokita boye alors bandeko ezala elamba osombi ezala eloko osombi lukaka osambela mpo nango eza très important nga mpe nakotike lelo te amen ti ye lokola volonté ne motema ne elobaki ke
abimate nga petit mukomote mananga sepela ko bimisa ye na nzoto ya nini na mwa popi na bimisi soki pete na ko souffrir ye ka boy abandolela ka boy amen bo ye mutu aboya ki nga te muna yebisa ki aboya mais nga na zali na posa te ya ko pamela nga na sombe loko etanke mosa nzambe fo na bondela pona ngo pona ko utiliser na trouver na kati na zobi yebise bo ça va bima abo lokola boyaki na ta oyo komi siko soki nga pe na lingi na bimisi ye soki te akozala kaka boye abando continue kotangisa kama emisu yango na lingai kana te ya biso nzamba asunga biso tokomona eloko oyo ete ya yo oza chrétien okoyebaki te epesa yo courage ya ntango osombi eloko osambelaka mpo nango vraiment que Dieu vous bénisse. Shalom shalom peuple de Dieu. Nalandi vidéo ya mama na biso azoloba ya mwana popi nangi naloba na ser oyo abimisi likambo oyo oyo alobi mutu asombaki mwana popi po asali bameshe po autilize banini eske mpo na ye moko likambo bameshe po azwa mwana popi autilize basuki wana mulimu na nzambe sosoli eteke makambo oyo azosala commerce oyo azosala eza mabe nzambe asepeli nango te. Et puis comment okoma ti ko discuter na mulimu mabe parce que mulimu mabe ko kima na kombo na Yesu oyo ko lobande ko bima kati na ye yazo biso ko na obima te. Est-ce que vous trouvez normal ma sœur? Je ne sais pas aux gens on a façonné en tout cas non senga soki eza utaki quelque part bozong sango kuna boye sango botina message ozomona te ke yo moko ozana nini wana te parce que mulimu na nzambo eza kati na yo jamais ko discuter na demo babi to ko benga na milimu mabe na kombo na Yesu ko kima biso musika azata na te ko discuter na yo te yo zolo ba ko bloquer et puis on le dit ko fana na place moko. Est-ce que tu peux imaginer ce que tu es en train de raconter le peuple de Dieu? Tu vas rester avec les poupées là, hein, poupées o yazana mulimu mabe azana biloko mabe kati na ye na place ke bo benga na esprit wana bime kende yo komo discuter na pe obi ke na ko garder ye. Et puis le commerce que tu es en train de faire, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que Dieu accepte que o utiliser biloko ba mesh wana banini? On comprend que biloko wana ba mesh banini wana biloko nyonso wana ato bondeli ser. Et ça va servir à quoi? Pourquoi tu ne peux pas seulement laisser ça? Est-ce que ça n'a pas commerce ou soit au salaté? Moi ça me fait mal et c'est triste. Ma sœur, moi je te demanderai, ne crois pas que aux la puissance en Zambé, aux autres bakeni. Non. D'abord l'esprit il fallait tout ça au yata katinayo. Ce que boy déjà que tout ça katinayo yom de lukelo nganzam. Parce que aux autres kamaler na yo mo pepe nzamba otu na yo. Ne crois pas que ce que toi tu es en train de faire, Dieu compte de ça. D'abord le mèche. Babiloko wana bakabelo banini belebele zota na monde wana. Est-ce que yo zo ka ba témoignage wana te? Faire. Pendant qu'on a aussi dans la Bible, amen, on ne peut pas dire amen, cela veut dire que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Qu'est-ce que vous avez compris par là? Ça fait mal. Je suis la servante de Dieu, mais j'ai compris. L'esprit là n'a même pas les droits. Il y a qu'on traîner pas na yo. Au lali na une chambre parce que tu veux faire quelque chose. Et puis au moins yazolé là. Besoin d'un copie, mais cet esprit on est kende. Yo garder par rapport à quoi? Yo regarder par rapport à quoi? Vous avez ce que toi tu es en train de commettre aussi, ce n'est pas bien. Nous avons se plaint en côté. Poupée sombi poupée ba poupée zani. Na biloko nyonso wana, na basuki wana bani nyonso wana. Répands-toi. Ma sœur, je suis la servante de Dieu, mais je te demanderai de te repentir. Laisse les commerces là, demande à Dieu, va te donner une autre chose à faire. A opesa oba directive et l'onyoko au sala. Zamba lingeka talisa yo tabiloko zo sala za malamte. Tala biloko zo sala. Ne crois pas que au comprendre que loko za mabe na obonde la nzambe, malgré que na obonde la nzambe, nzamba au sala de façon que eloko ani sala nga mabete. Non. Le péché restera toujours le péché. Exactement que moi si moko atala kindumba avant que ça kindumba bi na kende na usana na kindumba me na bonde la nzambe. Nzambe ayo kila ngama avant na sa kindumba me na usana na kindumba. Tu peux imaginer des choses comme ça. Na lingi na boma na ngambe na obonde la nzambe po ko boma na ngana esala lisumu te. Na lingi na sala eloko bwe na sala bopo eloko ane sanga lisumu te. On parle pas de ces choses ici hein. Pour manger ça va. Biloko to soma manger na bondeli po nango na sanctification na makia na Yesu Kristo. Comme la mai ba biloko bela mike. Mais o ezalo kwa o yozo yeba ngo pe bien.
eza biloko moyo buti na monde atene ba biloko oyo bazo utiliser ngo na ba sirène des eaux ba na kambo belebele toi tu ozoloba nini obondeli pona ngo nga na sombaki na ngai limbisanga mama pardon et ça fait mal na sombaki na nga lokola nde to sombaka nga na sombaki na nga teke o nini boy et azolela est-ce que yo comprendre te kolela ne zani kolela ne lobelo monte eza na bilo msonza mba otalisa yo batala ki bana babiloko oyo et ça esprit babi en réalité dans l'homme c'est l'esprit toi tu vois seulement que c'est les poupées mais au dedans de la poupée wana et ça l'esprit est dans la kati nango yango nezolela c'est une personne esprit wana eza mutu mobimba yo to mona ka poupée oke somba eloko moko boye oye na ona kati ya ndako mpo tia na chambre na yo yaya pardon bobondela mpona mobie kende kobwaka yango kende kozongisa ngo soki wapi yaya nzambe atunao merci yango ezali lokola na nga na exhorter un peu bana na nzambe ba comprendre parce que peut-être ma sœur n'a pas vraiment bien compris à comprendre tie nzambe alinga loba nini par rapport à biloko oyo oyo asalelaka wana nzambe aza na besoin te osalela so eloko wana osala no makambo wana mais pourquoi cette fois-ci kaka sikoyo nde ekomeli yo likambo ya boye nzambe alinga biso tika commerce wana tika yango abandonne ça avant que ça soit trop tard. C'était ça, il y a un sunga ndeko moko yo ki pa landi nini peut-être vous comprenez ki ngote balbito se dépouiller na biloko nyoso o ya monde ténèbres o ya satan ya mokili ya ba commerce ezebela osala senge pa na nzambe tika biloko eza biloko ya ba sirène ya ba sirène des eaux ya ba monde wana ato bondele sa eloti ozo discuter nae ou bien mais non, mais tu vis avec un démon dans ta maison. Le démon ne veut pas t'écouter. Alingi koyoka yote. Ozoko bengana alors que Bible est dans Marc chapitre 16 verset 17 beaucoup bengana ba milimu mabeko bimeke ne musika. Wana ta ou discuter na ete comment on discute pour bike aloko lo boy pe ko bimanga kangi mais non, tu n'as plus mal compris ma sœur. Tu as mal compris. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Aïe. Mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga.